Kombo nangai Nick Mukuna, nazali pasteur, nazali ko kamba musana nzambe na kati ya Londres à Angleterre. Tozali komona makambu ezali kozala ebele na sens que batu mingi bakomi kokufaka ka likolo ya libala. Nazali koloba kaka non seulement parce que na tangi sur le mariage, mais nazolo betan ke mutu oyo azali marié. Bitumbe ezalaki makasi des années tozobunda. Wasi nanga pe na parle parce que nzambe o mobali ya ndenge nini oyo mobali azo comprendre ngaka ka te mobali vraiment donc yé pas monter mais souki. Nkonsu na vandi na zotu na nzambe mais c'est mais pour na nini to lekisi ta ebele na kati yako ya kati kaka ya kozanga boka na kati nda. Espoir ezali dans le Seigneur. Nzamba kopesa ka kimia ata bokuta na ba problème eza soki ndenge nini. Na zali awa pona koyebisa yo ke solution ezali. Kitisa motema zana na se. Olanda ngabia kimia nano landanga ibongo okosukisa okosala makamoni kosala après okanita teke makambo balobaka wana sili yo okomona libalo sili na nisi kosanti yo te mama ya solo papa ya solo wana muto boso na yo wana soki lelo akufi yo olela ete aza mwana motote o akosangai abongwani pete. Dans la démission est belé, dans l'andara pour ça donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé les Nazaréens parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi ce que je vous demanderais, enfin ce que je souhaiterais, Eza que Bokele Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Shalom les bien-aimés dans le Seigneur. Zali kokumi se susu kombo ya Nzambe parce que Nzambe za malamu apesi biso ya solo occasion ya kokutana susu lelo oyo na bisika oyo Nzambe apesi biso pona ko panza so liloba na ye le Nazaréen. Nazali kokumisa Nzambe makasi pona mosala oyo ezali kosalama awa makasi pote liloba na ye pe message ya Nzambe pona mabota epanzana bisika nyonso. Twali kobenga mingi na bino bosabone na chaîne na biso oyo bosabone ya solo pona bozwa ka information ya bien oyo kosunga bino oyo kosunga mabota oyo kosunga ya solo peuple na Nzambe bisika nyonso oyo zali ata soki na komi peuple na Nzambe to be mwana Nzambe te landaka awa pozwa ya solo vérité oyo tali Yesu Masia na kati nango ko kozwa décision malamu pona bomwe na yo lelo to kumisi Nzambe parce que Nzambe apesi biso opportunité ya koleka awa sur le Nazaréen tozali awa kopesa sango oyo eko changer pe ko transformer bomo ya batu ebele Nzambe apambola mosali na ye la princesse Tiffany Mokwa en tout cas Nzambe apambola pe solo bien-aimé oyo azali ko sala ete nini oyo sa moto réalisateur na biso na kombo ya Alain en tout cas Nzambe apambola epenza ya mingi. Le sujet na biso ezali sur le mariage. Avant tout, na lingina sa liboso prière pour tenir démarrer le message au Nzamba tekati na ngai. Seigneur Dieu de gloire, nazali ko bondela pona moto nyonso azali kolanda message oyo bisika nyonso yazali azala na Paris, azala na Londres, azala na New York, azala na Afrique du Sud, azala awa na Congo, azala bisika nyonso oyo bato bazali kolanda na lingina nazali ko bondela ete ya solo Nzambe timba mabota oyo ezali koleka na moment difficile pesa kimia na kati na libota oyo au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ notre bondeli amen. Na lingi ya liboso na se présenter liboso na bino atozali kotala ngai kombo na ngai Nick Mukuna nazali pasteur nazali
kokamba musala nzambe na kati ya Londres à Angleterre ezali ya solo bambula ebele oyo na vandi na kati ya mboka wana na yebi makambo ebele sur point oyo nazali kolobela awa. Alors nazali kopesa message oyo ezali message moko oyo nzambe atienga na kati ya motema parce que ezali très important message oyo ezali ko concerner likambo oyo babengi libala pe babengi ya solo mariage. C'est très important parce que lelo oyo tozali komona makambo ezali kozala ebele na sens que batu mingi bakomi kokufa kaka likolo ya libala mabala ezali kopanzana de gauche à droite ya solo tozali komona ba famille bazali ya solo touché na impact to makambo ezali koleka na kati ba foyer. Ça fait très longtemps yango wana nzambe alekaki ya solo na kochanga posa wana na kati ya motema pote na iba solo ko partager na bino na domaine oyo. Pourquoi nazali ko partager na bino nde na bi ko expliquer suite ya makambo ezali ko salama na li ko partager na bino nango non simplement parce que na tangi makambo tali mariage parce que ngai moko eza pona ka na tangi makambo tali libala te ngai moko je suis un homme marié na ça fait 13 ans na libala sikoyo. Cela veut dire que na makambo belé. D'abord en passant la ligue pesa solo mote et pas ya madame nangai mwasi nangai ona lingaka penza mingi na kombo ya D'Olivera Love nzamba pambola yo ya mingi pona ko passer bata oyo 13 ans eza mukete na kati na ne balobaka na ba difficulté na ba moment difficile selon to leki na yango nzambe apesi biso victoire nzambe asungi biso na kati na mingi donc nazali kokumisa ye nzambe. Alors na koloba ete ya solo nazali koloba kaka non seulement parce que na tangi sur le mariage mais nazolo betan ke mutu oyo azali marié na yeba réalité ya libala ndenge yango ezalaka ba difficulté nango na bolamu na yango pe na yebi yango wana après tamoko ngamoko personnellement maleki na tamoko ya difficulté na kati ya libala. OK na leki na tamoko ya difficulté na kati ya libala ay moment de zoba benzambe mais oyo libalo isa ndenge nini nzambe est-ce que yo yebaki na okuta na makambo mais pona nini otika kingana kende kopala tso donc nzambe pona nini est-ce que donc comme tout le monde benzambe na bosuka ndenge nini na libala oyo. Donc ce sont des choses oyo ngana expérimenter na lo bateke tso donc na pesa nazo bake tanga nazo bandenga na wosi na ngape na parle pas benzambe o mobali ya ndenge nini oyo mobali azo comprendre ngaka ka te mobali vraiment donc yeba mais suki do yezo mona ke ngana zo sala mabe ngape nazo mona ke yezo sala mabe donc tozo ko benda na kaka na katikati wana mais na suka na ngonde na bike bitumbezala ki makasi des années tozo bunda konsona biko bunda cela veut dire ya kovanda malamu ezalaki te kovanda malamu ezalaki te mais ndenge na lobike kovanda malamu na tango ezalaka te wana ebandaka muke petit à petit ti omona suka nango ezalaka nini ekema na kati ya séparation ou bien divorce. Alors ngai etant que mosali na nzambe etant que muto nzambe abengi pendant que nous sommes comme un moment très difficile, ok, n'est pas nani, parce que tu te dis quelque part que non, moi je suis un serviteur de Dieu. Alors si jamais j'agis de telle manière, et qu'on peut s'impressionner, qu'est-ce que ça va donner comme exemple, et tout ça, donc ce sont des questions. Moi c'est un appel de moi, moi c'est mon salle dans Nzambe, donc je dois, donc il y a eu multiples questions. Mais na kati nango après tamoko boye, Nzamba eko sunga biso. Nanzela pe ya mutu mususu mosali na nzambe moko on a eu beaucoup de conseils tovandi tokomi koyokola na koloba ke na ta o nyeso sali na libala vraiment après 12 ans après 13 ans libala na comprendre makambo ebele nkonsu na vandi na to na nzambe no mesene me pona nini to lekisi ta ebele na kati yako ya kati kaka ya kozanga koyoka na kati ndako ba 10 ans eza mukete tanzo ba keno o kapena donc moto po libala mo ba esili lango esili ayo kende nga pena kyotala donc to so kanate yo kende na pona zo mo yo simba kakate. Ce sont des choses où tu expérimenter, ce sont des choses où tu moni. Maintenant ba na bi ke na kumi sanza e passe na bi ke le lo o yonde je crois na comme comprendre que non na comme na compassion sur que non libala o esuki na nzela ba kabwana. Avant les cas de difficulté, quand on a facilité à juger mon tout seul, mon aucun mon divorce. Attends mon tu m'appelles, on compte en enfer, on ça la bonne abonnement donc yo libala donc on tout ça un peu vite pour na juger batu. Mais sans pour autant il m'a camé les cas na kata libala en ce moment.
Mais lelo nazolo baboye. D'abord, je rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que Nzamba pesi biso ngolu wana ya ko surmonter ba problème wana, donc on est toujours ensemble. Donc malgré la difficulté de couper nango, moi et mon épouse, donc tout ça toujours wana na bana na biso o Nzambe apamboli biso. Donc c'est quelque chose moi sur la vendre na bité eza na makasi nangate, eza pe na makasi ya moi sinangate, mais ça na mawana Nzambe. Parce que je connais aussi certaines personnes oyo Taliban a l'élo pour ça la 12 ans ou 13 ans la Taliban depuis que comme le rôle monene parce que mine de rien 2 ans une année muso au monde 5 mois Liban la paix et sili autour na botono pas pour la kinga ne lamba tsono ke bwe bende kinga tsono ke violence tsono ke mena ebisio ma balle les autres panza de gauche à droite maintenant dans ce monde na mitu na binzambe mais pour na nini pourquoi ngai na mo santo souffrir na nini otsono c'est comme cela que Dieu va me dire. C'était le plan de l'ennemi pour détruire ce que moi je voulais faire en vous, entre moi et ma femme, et dans notre foyer, et dans notre famille. Mais Nzambe ebi singa bwalbi ke oyo wana diable ngai ko sala wana ngai Nzambe na changer yango na sens que ce que le diable a voulu faire à réaliser Nzambe a changé en bénédiction. Diable ngai ko sala mabe Nzambe a changé en bénédiction na sens ni abi ke na ko utiliser expérience na yo pona sunga mabota mususu pona sunga mabota zo le kanakata ba trouble pona relaxement que non espoir résolu dans le Seigneur nzamba ko pesa ka kimia ata bokuta na ba problème eza soki ndenge nini na zali awa pona koyebisa yo ke solution ezali ko kanisa te que non soki donc vu na yo to donc soki kanonga na te nga na zali awa pona koyebisa ata bolobi que non esili bima na ndaku yo kende to donc sala boye na boye donc na yebisio ke solution ezali. Parce qu'on dit que pendant moment difficile, mais je conseille encore d'autres personnes. Maintenant, nous avons conseillé Bango, nous avons des dégâts, ils ont ça à ma peur. Mais moi, je ne veux pas me retrouver dans cette situation. Je ne vais jamais se retrouver là. Pour les cas facile. Dans le sens que si nous tous, on a l'impression. Tout le monde a question moni bateau, parce que même bateau on a toujours l'impression que tout va bien à la maison. Bateau on a basé bien, c'est comme si on a un problème de mon côté. Mais la réalité est que bateau ne va le bagma comme la bonté, c'est une bonne chose d'abord qu'on divulgue ma comme on a à tout le monde, ok? Donc il y a cette vie là privée, que non il faut regarder. Donc pour ça je dirais que non c'est une bonne chose d'abord sur ma comme la bino ezali, ouais bah n'engeni à gérer ce son à katanda. Mais na rolobaka que quand on a raté son moni bateau libanda quand ça va que tout va bien parce que nous ça des kaka na difficulté na kata vie na ye. Alors, tant on a l'équipe na makamon so to l'équipe na makamon nyoso tunde na obi ke nzamba pesi biso ngai na mwasi na ngai responsabilité wana pe bengi biso na musala wana ke non na ko utiliser bino po na bosunga batu musu bazali ko moko difficile yango wana monde nazali ko sala émission oyo po na ko encourager mutu nyonso o azoleka na ba moment difficile po o comprendre d'abord libala ezeloko nini et loko nini pesaka problème na kati libala et puis ndenge nini ko résoudre ce donc un problème wana c'est très très important et puis contexte nazali ko lobela et ko toucher mingi bato bazo vanda na mikili ya poto et que toucher bato mususu baza certainement na kati ya Afrique awa et nazolo bawe parce que ba culture oyo toza nango awa na Afrique na oyo eza na mikili ya poto ekeseni ngam nazo yebisa yo donc na vandi na Afrique awa te na bali na mikili ya poto nde kotenga na vandi mais nazolo bango na kata contexte wana parce que je sais ce qui se passe local biso ni koloba ke no papa mama bisika yo zali soki motemba neza na moto soko so silika ko lobi ke no esili mobali oyo soka yekaka 100 mètres mobali olibanda na ko bengela mbila soka mekibo na ko sala boye soko so atozwa ki ba décision ndenge nini kitisa motema zana na se olanda ngabia kimia nano landa ngai bongo okosukisa okosala makamoni kosala après na biso ya solo na kati masolo to kosolola awa nzamba kolobelo loko moko eza pona bolamu na yo papa soli poso silikaki olobi ke sili moi je fait souffrir ngai habite ke ngana nisi mbongo na bengi c'est en Afrique aye awa na sali boy na buleko mo tshela nga munoko moi je masuki ngana yebaki nzambe na ngapona nini boy papa kitisa motema kitisa motema na yebi la nanga nanu na kati ya masolo to kosolola awa na kati nango okuto atamuso orientation moka malamu pourquoi na zolo babwe parce que koboma libala elingo lo bateke des solutions
parce que le loco au Maliba le que moi suis à Zamabe tout mon bali à Zamabe garantie ni nyoza nango ke oyo okendo koza lobby wana yende makambo so sala malamu parce que so okesi ko kotozo lingo kende wana likambo yo okuta nango lobby kuna so kolinga nini okoloba kina so donc ya obo masiko toke kuna te na lobby na eza pour condamner mutu moko te makambo sala makapona ba réseau yango sala maka mais moi je suis ici que pour porter kaka conseil oyo tango mususu na kati nango oko trouver sagesse. Vous comprenez? On peut trouver sagesse. Pour, on peut se commander à monsieur Moutabali. À divorcer avec Kabali, à mon avis, n'a pas de qui est malade. Yo ko kanisa kezo qui est malade. Pour oyebite le konozo le kana katanda kuwana. Babi ke mutu yo, alati sapato nende ba kotini sapato no sale passe. Parce que tant yo mona yo kanisa que ah mutu na ko ta divorcer, vine comme na ko to bien, nga personne na sale ko tso ke mais oyebite. Est-ce que bato so na courage ko episa mutu kana tala ko tenga na kendaki na zo kutana bwe. Mutu sa na courage wana te ozoyeba yango na solo bakeno tala nanu malamu landa ngai awa malamu toko trouver solution po omoni soki mutu asala appareil ne soza nango ata téléphone ezala télévision oyo ezango na katanda kuna yo mutu asali appareil wana apesaka biso mo eloko tobengaka donc instruction ou bien manuel d'instruction pour permettre yo oyeba ndenge nini ya ko utiliser appareil wana akoyebisa makambo nini ya ko sala po appareil wana eumela na makambo nini ya ko sala te poso sali o application sala te appareil wana ko beba et puis soko sali makambo application o sala te ezoko annuler mbala moko garantie eloko wana parce que muto asali yango ayebe eloko nini esengeli po eloko wana e fonctionner malamu. C'est un peu dans ce sens-là que Seigneur Nabi surtout comprend d'abord libala eza eloko nini libala euti wapi pour ceux qui comprendre des sources na yango na mutu o apesi yango to comprendre mécanisme na ye sur si jeune ezalaki nini e kosunga biso makasi poti ya solo tozana libala moko oyo ezali vraiment lolenge o nzamba lengaki po nzamba yebi soki kimia ayebi ndenge ni kopesa kimia na kati ya libala soki tosali makambo ndenge ya lingi alors libala yango moko uti wapi libala ezali invention ya mokili ote ezala mutu moko tavandaka desina lobi ke non nasalaki libala ezalaki idée ya nzambe même idée ya Adam te mais idée ya nzambe ye moko nde mutu atalaki alobi nini na kati ya mokanda na ye tali kotanga na kati ya Genèse 2 verset na bandi kotanga na verset 22 l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Na remonté moi mouké. Na remonté moi mouké na 18 yoka. Bible le Bible. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Dans la version soit dit que non une aide semblable. Ah bah le but son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bétails et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fît son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os. C'est l'os de mes os. La chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Awanzambe asali banyama ateli mais Bible dit que nanyoso nzamba asali alobi que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mutu moko mdamiloba kite que non il n'est pas bon que nazala ngai moko. Mais c'est Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Raison pour laquelle Yemoko Penzambe a pécié pongi pour que nous soyons les moisi. Tant que sali moisi a présenté par un bali mobile à misiba malobawana ou eboki à misiwana. Donc Nzambe a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ne la big concept Nzambe. Le coup Nzambe mutabanda ki libala. Donc Nzambe a yebi ndenge ni libala esengeli esalema. Ayebi ndenge ni libala esengeli esalela. Mais mingi na biso lelo tango tozo bala
tozo kota pena na kati ya libala te ndenge oyo esengeli biso kota na kati ya libala toza pe na conception mosusu ya libala tanto okanisaki libala eza mwa contrat moko oyo tosali so donc na libanda ou bien na mokili toza na mokili bien sûr eza mwa contrat moko kaka so donc civil surtout okanisa makambo na sens wana ezali problème mais nous devons comprendre que libala ezali institution moko oyo nzambe ye nde moto a instauré alingi ke ezala ndenge wana parce que na kati ya libala ne famille nucléaire ezoko banda na kati ya famille to trouver société mobimba na kati ya société to trouver mboka mobimba raison pour laquelle Dieu attache tant d'importance na kati ya foyer to na kati ya famille donc nous devons comprendre que libala ezali eloko ya nzambe ezali eloko ya mutu te le fait que bozala na papa o bozana eto na maman bozana bezana époux ou na épouse no bozana ye ezali volonté ya nzambe ke mibale basangana po bakoma mutu moko soko tali lelo tango bobandaki certainement bozalaki koyoka na malamu mais sikoyo bozoka na zusu malamu te bolingo ezalaki kati na bino tango bokutanaki liboso mais lelo bolingo wana ta musu ezate lelo bokomi mutu mutaza na kwene mutu na kene bakande za kati na bino pona nini po bandaki ndenge wana te certainement il y a eu des soucis il y a eu des problèmes yango bino tu na niveau wana mais nous sommes là étant que un serviteur de Dieu pona koyeba ko ramener bino ko meka mpe ko lakisa bino eloko nini ezo poser problème na kati ya mabota mingi na mabota mingi surtout ni azolo ba le expérience nangeza beaucoup mingi tu donc il y a na bamboka autovani ça veut dire en occident donc je crois comprendre que moko na ba problème oyo ezalaka mingi e pa na biso mi ba les aita mususu concept na biso ya mariage mobali na mwasi bazeloko moko te mobali azali na ba besoin na ye mwasi pe azana ba besoin na ye. Ceux qui te se comprennent te, ceux qui m'ont pas dit que ne kobala moi si, a yébité moi si azali nani, c'est déjà un problème. Ceux qui peuvent moi si ou azo bala, azo que ne li bala, a yébité que mobile azali nani, c'est déjà un problème. Parce que tu se retrouves dans cette situation mon corps au balikara parce que bon c'est la tradition, tout le monde doit se marier à un moment donné dans sa vie. Donc faut vivre na moi si, faut botabana et puis la vie continue. Mais on doit comprendre quand même c'était quoi la pensée de Dieu quand Dieu a instauré l'institution. Yango on a des mamans les comme nous tozolinga to lobela awa parce que les lo si on a des problèmes, c'est simplement parce que batu mingi ba comprendre te un du bal les ailo konini ndenge ne sengeli sono ko gérer libala. Yango lelo na lingi na lobela point wana awa parce que c'est vraiment capital. Yo maman lelo oyo osiliki lelo oyo papa osiliki o décider na yo que non otika mwasi oyo bobandaki na ye mwasi oyo lingaki tango lingaki ye azande ngazalaki te lelo ta lelo ne mwasi akomi ta lelo nga mwasi na yo bien lelo stress leki tellement mingi beauté ya mwasi sile akomi kolialia de l'homme sur kolia donc les points longs la souci donc à combien dirait que on a trouvé bolingo mususu na biloko a kolia donc tant azolia wana zo matsaka pe kilo zo matsaka ka poids et puis a komi ko déformer a komi siko mabe na miso yo o komi siko tala siko ba jeune fille wana oyo baza siko na taille o mwasi na azalaki nango tango izo lingai tala ninga komi lelo pa mama tala pe papa ninga komi lelo va komi stressé akomi kolia na nzela akomi kosomba mwa ba chips azolia na nzela akomi kosomba mwa ba emporter azolia na kata voiture mo kuta préféré avanda kota ba camarade ba beti masolo ti ba moko tardif akot na ndako alali pongi tala tani akomi lelo omona bota papa sili pe papa akomi kaka donc azomi kipe lisusu te chemise na tanenga la tarango tala kaka ndenge papa zali stress le kimingi stress le kimingi tala nzamba bengi biso na kimia nzamba be vie eza mukuse vie eza mulayi eza mukuse tamso kansekeno na ko vivre na ça sur 80 ans oh mais quand vivre 80 ans c'est belé ta tala le comme na âge ni oh tala te le comme na âge ni pour imaginer lelo obi batu mingi bazoko loka bazoluka divorce lelo mon avant na bi que na conseiller ndeko mo basa du 27 ans de mariage si quoi ça nga abi mo sana nzambe bi ke donner na ça donc na sina comme na suka atuni nga na bi aisuka makana bo sali combien ta bi 27 ans abi ko lisi bana si qu'on a après 27 ans de mariage
au lieu que tu sikoyo bo sepela ke tant na bino ya ko se réjouir ou bien ko tambola so ensemble yango yo opportunité ou na ko voyager bo sala makambo se bo kende ba cinéma sala makambo na sala te sikoyo de bino comme okabwana mais ça m'a mingi parce que yo okabwana sikoyo okeno bala moi si okeno bala oyebi mobali okeno bala oyebi sikoyo faut sur 5 ans oyeba kaye parce que sikoyo découvrir le sous que non o sala que maman erreur ndenge toloba sikoyo sali ok bala sou mususu age pe zoko kende age zoko kende otala te ande konanga zongo saka makanisi sima tala kanano tala age comme non batisi sur 5 ans batisi sur 10 ans oza sou na taonata yo to na tanke sikoyo bana bakoli bo sikoyo ngana mama ngana papa sikoyo simba loboko to kene so peto kene Dubai to kene so peto keta musu Turquie to kene so peto keta musu Maroc to kene ensemble so to kene Kinshasa to kene ensemble ils attendent bino sikoyo bo sepela ensemble sikoyo bino boyina nini na âge oyo na moment oyo pona nini yango ne makambo tozolobela awa o comprendre que non ceux qui o check makambo liboso ceux qui posaina ki yango tant so ngo koma na niveau na telelo mais il n'est jamais trop tard na loba toujours na bi que non ceux qui mo sina mbali basani yo kanita te que makambo lobaka wana sili yo okomona libalo sili na nisi ko senti yo te mama ya solo papa ya solo wana muto boso na wana ceux qui lelo akufi yo le laite yo kolela ete obosa makamni soto asala ki n'est-ce pas so kolela parce que akofi mais pour anite pendant que mutona za na bomo pour anite bo bongisa pour nani te bo yokana pour nani te bo trouver solution après tout ce temps kolobate ke libana zaika rapasi si makambo pe ya malamu pe salamati okokanisa ta pona makambo malamu ona te salama pour trouver moi kimia moko na kati on décider vraiment que esila te na ye awo etanke mosali na nzambe pona koyebisa yo ke na situation za nango wana na yebi ke mobali no asali opasi mingi na yebi pe ke mwasi na yo pe asali opasi mingi na yebi mais loko na zolo bakaka ezali ke na kati ya pasi nyonso wana on peut toujours trouver une solution kokanisa kaka te loka liboso ke no soki na tiki libala ona okende sengo te ezande mwana te o mikolo bo moni vie zakaka moko bato zo ba vie zakaka moko mais zo lo na sens moko ke loko vie zakaka moko donc faut siko donc na sepela na ke na zopela donc na sala bisengo na soki ndenge nini te ko ba na sens wana te vie zakaka moko faut na sens ke no te o na sina vivre de ta be na kati libala na trouver solution na problème o nga na za nango awa po to sepela na mikolo na biso etikali batamo lekita musala ki mabe mais to trouver solution yoso kanisi ke no visa ka moko obima po ke luka mususu na biso ke garantie moko ezati kuna koto zo kende e uza malamu mutu mwa seksanga mukolo moko abisinga lobi ke no like na ndeko mwa abisinga bino mwa tanga zo fe sufinga mwa so ntono bwina bwa tukana to tika ye mwa so mako ofuka misangai siko ndeko mususu tana zo beta mutu mo lisolo na bien bonde ka bi mwa stafuka misangai bo so libala ole sili ake bala netso donc jeune fille moko siko comme to solo mama ka bisinga papa ya kimi mwa stazo fuka misaye mais kota ke kuna jeune fille wana ufuka misaka ateme ko bakse brick na mutu c'est effectivement et donc comme si soko moni oko seka mission de réalité pour yo kimi kotoyo balba ke okimi nini okimi mbula okota na kati ya ebale ndeba tuniswa sana na kati ya ebale en tout cas na zolo bana bike kozwango na sasa mbete soko so divorce so ki pe ebale c'est la première za na ngote na bika première za te mais na zolo bakeno pona ba oye baza na kati ya ebala kokanisa teke ba obake wana bakena bisengo. Et puis moto koto kei avant que ça OK kota suna ba engagement mususu zwata malamu yoka pe makambo tozolo ba awa poso ko keka na ba attitude wala soki mzaki na tort bien sûr soki yende comportement les ambe mais we ba neni ko comportement na eza mabe soko yoki pe makambo tozolo ba te ozomona yango nazo benga na yo pe oyoka makambo na zolo ba awa pour on se préparer malamu na koto zali ko kende pour se retrouver sur la situation na te mais soki OK te soki bozaka ensemble il y a quand et là la moyen pour trouver solution vieza mukuse omonde bolingana kiwana omonde va beaucoup maintenant niveau beaucoup kiwana cela veut dire que négociation makase salamaki mais na nina biso pekero kaka même fort fournisseur qui pour beaucoup wana okoki peut utiliser fort wana mais ça beaucoup plus avec facilité pour trouver entente ya monde lo nazo bisa bino que non Dieu vous aime nzamba lingi libala na bino
yo rabika mo so mutana kanda te jamais ekosimba kate oyo ngai sile alobi singa mingi mwasi yo to mobali oyo papa mama ngai yo pe na l'équipe na mama wana mwasi na ngapa l'équipe na e mama pa na anzambe na ngai apo na go ozusi mo minzambe olikamu nini olikamu mais lelo oyo makambo wana eleka azaki kama ina nete 2 ans 3 ans pendant 10 ans to vivre ndengwana na ba difficulté moko makasi pendant 10 ans bato so ata ina na pamba ko rate na nini wana 2 ans pour te belé mais biso to passer ba moment belé na bité ke to ina moment malamu te non ko comprendre na sens te on a passé des bons moments to makambo malamu pesa na kata 10 ans mais azolo baka kezala qui vraiment donc ne balwato donc boué kaka mais par la grâce de Dieu on est là où nous sommes yango na zebi sayo ke non yango na zebi sayo ceux qui olandi biso pesi biso ya solo motema na yo okoki ko apprendre eloko moko okoki ko sunga yo eloko liboso na ko ebisa ezake eloko ezo détruire mabala mingi ezali manque ya sagesse pona ko traiter la situation toza nango connaissance ezelo moko très important connaissance ya libala ezelo konini esala makandenge nini muto akeli yango ayebi pourquoi kela ki libala il faut tozonga ke pane pour tozo conseil muto akeli libala alobi nini alobi boye na mukanda ya Ephésiens alobi Marie aimez vos femmes ngana baksa kuto femme te na modifier ngo momu na modifier le baté na modifier na meka poko lo bango we Marie aime ta femme pour vos femmes ils sont réel Marie homme aime ta femme ya landa ordre on a bien balobi mobali linga mwasi na yo mobali linga mwasi na yo babi si mwasi teka linga mobali babi mobali linga mwasi na yo et puis balobi que mwasi soyez soumise à ton mari mibali nyoso tuté po mibali bali konvuka basi ya lekam babi te que soyez soumise à tout non babi que mwasi a se soumettre epai ya mobali na ye mobali na yo faut se soumettre epai na ye mobali pe linga mwasi na yo kolinga basi te me linga mwasi na yo donc o eza nini moko na no fungola ngo siko awa mais to komi na suka ya tranche o ya première partie le na pese que introduction nous ne qu'un peu code service introduction ya likambo maman likambo to kolobela pendant temps o nyoso tout na na posa na mona ke makambo changer na posa na mona ba to ya divorce ekita soki ngai na sali yango yo po sali yango mutu so asala ngo to ya divorce ko kita bana biso to ufuta pri wana mabe tale onde bana biso bazali nzamba na posa ke kimeza na mabota nazo bondela yo ngana nazo tita msolo ba non yo ebite via poto ndenge zalaka te ngana pa na poto 27 ans 28 ans ngotoken na ikila poto mwana mke ti lelo nazaka ka donc nazo biso makambo ezake l'autre donc na moni ya ndenge na ndenge. Moi et ma femme nous avons aussi connu des moments difficiles mais je suis là pour vous dire qu'il y a toujours une solution. Donc pour na construire cette émission na biki na pesa qui introduction pour l'accès que libala eluti pa na nzambe libala eluti pa na nzambe nzambe ebi ndenge libala fezala et senge na biso to lukato comprendre penser ya nzambe na sima libala pour to comprendre ndenge ni ya ko résoudre problème na biso na ebisi no pe les choses que non ko carboniser les solutions te. Oyebi que ça la garantie mon côté écoute zo kende wana eko réussir tala age yo komi nango bana bakole et moment où tu fallait poser l'ensemble ngo pour ça makamana muna vieux ngo banda so à zéro okela ko changer so ba pampers na banapi tika biloko wana c'est kana mamu aussi les karaté tout solo là aussi les karaté na opesa de conseil na ndeko kona alors na so ki ça a de mission mais okomona numéro ya WhatsApp eko bima wana na numéro ya WhatsApp wana tindela ngai message komela biso et osala biso bala mpoto ba que non message ozo koma pesa liko sunga bato belé na kumisi nzambe pour na chaîne oyo Nazaréen ozeli ko sunga biso pour na passer message na ngina bondela pour na mutali ko tala ngai na biso que non c'est la deuxième partie ya émission oyo Seigneur Dieu de gloire na bondeli pour na ndeko nyo sali ko landa message oyo kimia na nzambe o mena kat na libota oyo na yebi ke posa na to nzambe désir na zali ke
libala oye panzana te bana oba souffrir te moi si oba souffrir te mbalo pas souffrir te mona pesa kimia kota ngona bondeli kimia na kata libota oyo au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu Masiya nzambe na liko senga kimia na yo e garder bango na kombo na Yesu Masiya na bondeli. Prochainement to kwala na bino tindelanga message na WhatsApp tika ete ya solo nzambe na ngai apambola bino. Merci Seigneur Jésus-Christ pour na ya solo chaîne na biso oyo bo s'abonner belé le Nazaréen bo zanga to kozwa makamalamu zama pambola. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Production vous présente la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilomba avec des chansons comme Kembo, Alléluia, Osana, na Yahweh lele, Oezo matanga na motema ezebele, Yango na yebisiyo, d'âge en âge, et les quatre êtres vivants disaient. Ozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Le goût et la cuisson ne se discutent pas. Émission à Sika et Yé. Désormais, chaque dimanche, sur www.nazareentv.com, retrouvez Mama Mariam Piamé, émission culinaire, le Bokoya Mama. Hey, hey, hey. Nulle part ailleurs. Bonne digestion à tous. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autre chose, bino, moi, mon tio, dans un agence, mon boy, Nazareta. Sarita, c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon dans Yot, ça au foutu mon qu'on a partir à Poto, bisoto et à Toji Bilo. Na bengi à Scotty. Agence moi ils font ami comme on Nazaré. Na kufie. Agence li susu. Donc ça sous mulongo kuna. Pour nous là susu. On a ils amamba mulongo te. Yé si a foutu mbongo kuna partir à Poto, bisoto zo ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat pape si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Dès qu'il nanga yebisi ngai, mais na ndimité. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme nous avons été bandeko on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à uzuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tuzawa poto yeba adresse awa.
La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a un fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça, c'est du sérieux.